Émission Moseka, Temalewa Moderne vous dit bonjour. Émission Moseka, Yamalewa Moderne et Pesibino Basombote. Voilà, toke kotala matériel nini tokozala nango bosenga po tosala opération ya lelo tola. Voilà matériel o tokozala nango bosenga na mukolo ya lelo eza mibale ya liboso tolakisi bino mbanzi ya kombo koseka me eza matériel mbanzi na biso ya kombo yango toana bosenga kaka biloko mibale ya liboso mbanzi ya kombo ya mibale toana besoin ya singa. Donc singa ndenge tokokotisa na kati na mbanzi ko faciliter biso comment introduire. Voilà, c'est un peu ça nde matériel na biso ya mukolo ya lelo tokei kotala lolenge nini ya kozongisa singa na kati. Voilà, tolenge libino lolenge nini bokoki kozwa mesh oyo basinga kozongisa na kati ya mbabola na kati ya réchaud ya pétrole plutôt okokozala na réchaud singesili ezangisi yo lolenga kolamba. Voilà lelo émission Moseka ya malewa moderne esepeli ete etalisa bino lolenge nini ya kokotisa singa na kati ya machine po na réchaud na yo ekende koleka na kolamba. Voilà, oza na réchaud na yo boye okei kodetache oyo ya likolo olongoli ozwi oyo ezaka na kati obimisi. Enfin tokomi na suka mama likambo nde ye oyo ye nde azala na problème. Naza na basinga mingi ekomi mikuse misusu esi elongwe boye. Vous voyez, hein? Il y a le vide là. Ezo permettre kolamba te po singeza wate eza awate ba o ekomi mikuse. Bon, je vais maintenant remettre nacha basinga toyeba lolenge nini tokoki kozongisa basinga soki toza devant problème oyo. Voilà, sikoyo tokotombola eloko oyo obaloli. Après totomboli yango. Awa boye, c'est la technique. Botala maboko il faut yinda to sala musala. Voilà. Siko moi basinga mike il faut ko bimisango. Voilà, tobimisi basinga nyonso et machine na biso etikali polele. Siko na kotiango na réchaud tokotisaka ngo boye. Mais bokozwa ndenge nini obaloli na se boye. Obaloli ndo banjo kotisa singa. Ozokotisa na lidusu moko. Après tokoya kotire yango toye kozongisa yango boye tokotisi na kati ya réchaud. Voilà ndenge totalisi bino boye. Voilà ndenge na lakisaki wana ezaka boye na kati ya réchaud to inverse yango boye otalisi yango na se. Siko ozwi nzete no ya kombo omeki kote eza makasi omeki kokatela okati esiko moni ke osentir ke eza makasi kobukana te, mais toutefois soki ebukani ochange mosusu ozwi singa na yo oplie yango na katikati otia yango na katikati ozwi na mutu ogumbi boye
Après, au baloli yango mwa muke boye. Au baloli mwa muke, au introduire. Et ozokotisa au balola pour evanda bien. On peut faire autant. Ce qui peut olingi o continuer wana tina suka kaka yo, mais ngai mona préféraka okotisi na ndambo après ndo yeko utiliser nzeta kombo. Maintenant tokoluka nzeta kombo to banda ko pousser yango. Je peux mettre même 3 après toye ko continuer. Na plier na gumbie awa na meki ko balola mwa muke. Voilà. Voilà, na pousi déjà oyo na oyo mibale. Ya misatu yango oyo, donc ozui ofungoli boy. Ofungoli na katikati ya mèche wana nde o introduire nzete na yo. Obandi opoussa yango tout doucement là, ezokita malembe. Kosala na force koleka te, sinon te nzete kobukana. Soki pe bukani problème te o changer mususu. Et s'échapper na zongeli lisusu. Voilà. Ozotindika, ozoka penda la singa ezokende. Voilà. Si tu es dans les bons, au mona ndeto ocha nzete na katikati. Omona singezo kende kokota. Omona singezo pusana yango moko. Donc ero chebo ezo kende facilement. Mais quand ça bloque là, qu'est-ce qu'on fait? Ata ese pusana ki omoni ese komaki komona na mwa muke. Et pusana ki mwa muke, mais ebimi mobimba te, qu'est-ce qu'on fait? On retire les fils. Obendi yango ese kotaki mwa mulai to bimisi parce que ezaki soso ko avancer bien te, on reprend encore l'opération. Na sentir que singa na nga ekoti penza na koti si 1 2 3 déjà, il y a quelques trous qui me sont restés. Maintenant on vérifie un peu. Voilà. Et bimi mwa ndambu koto, si c'est difficile à tirer na koti ya susu mbandi ya kombo na bendi yango. Après, on a tiré. Voilà. C'est ça. Ande topeli sakamoto. Je tire encore ici. Je tire encore 3e fil. Na tomboli déjà misatu. Et c'est comme ça que nous allons continuer l'opération partout. Et toye kokoti sango na katia pétrole. Voilà. Quand on est dans les bons, pour singe poussana, tozonge l'opération, c'est pour poussana. Omoni déjà eza na katikati na zui na tsubi nzete ya kombo na bandi kopusa. Yoko moko zomona singezo kende kokota. Yeba que là tu es dans les bons, il faut continuer ozo kende bongo. Omoni ke zo avancer sous te obimisi nzete, otie lisusu omona ndenge zokota. C'est un peu ça et c'est comme ça nous allons remplir bamadusu nyonso wana. Voilà, on montrait là comment changer une mèche d'un réchaud à pétrole. Et ce qui est très facile, voilà, vous avez votre fil, vous essayez de nouer un tout petit peu et vous introduisez dans le trou. Dès qu'on introduit comme ça et on essaye de séparer les fils. Quand vous séparez les fils et vous cherchez un bâton que vous mettez juste au milieu et puis vous poussez les fils.
Vous voyez? Et quand vous poussez là, vous voyez comment le fil est en train de passer dans les trous. Vous allez sentir que ici ça bouge. Voilà. Et quand ça entre jusque là, et puis vous retournez. Vous retournez pour tirer les fils. Voilà. Nyonso ekoti siko tozokende kokotisa yango kozongisa yango na kati ya resho. Siko kozwa basinga na yo ogumbi. Voilà, c'est ça. Tokotisi alo ubaloli evandi ale ozongisi. Eko kozongisa basinga ekoti na kati. Basinga eza kotoyo. Voilà. Émission Moseka Temalewa Moderne vous dit merci. Botondi totondi bino na ndenge bolandi émission ya lelo yo. Et soki bo sepeli na émission oyo, bo like, bo partager et bo fina pe cloche ngonga na bozwa komona na bo fina yango po bokoma babone na biso na ntango nyonso émission ezoleka i video ya sika bokozanga te na kozwa notification. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Moseka Temalewa Moderne. The shadows start to fade.